Yangwana bandeko na ngai. Ngai tata mokeli tango atindi ngai na nzela mpumuki mbangu nazokola. Baolakisa ngai ke tata mokeli asalaka na biteni nyonso. Asalaka penza na biteni nyonso. Soki toyebaki tata mokeli mokola lelo mbele malamu mingi. Navandi pona solo na bino. Tant Mobutu asali politique à recours à l'authenticité, ezali elembo ya kolakisa ete soki tozongi na boyindo na biso tokomi reconnaissant na bakoko na biso tokomata. Alors tant Mobutu asali politique à recours à l'authenticité, Zaire mataki mbala moko makasi. Nakati ya Congo oe komaki Zaire vita pa mataki makasi. Pona nini vita mataki makasi? Soki ezalaki club de l'indépendance te. Vita 10 ans. On a la publicité et le côté. Hein? Toza ko expliquer spiritualité ndenge ezo fonctionner pe maïbato basengeli koyeba po toza la reconnaissance na kati ya bomo ina biso. Toyeba ke soki tata mokeli asali na mutu boye. Hein? Zala pe reconnaissant vers tomona tata mokeli te. Bongo. Religion africaine nde kozongisa biso bato. Fumuki mbangu nde botata mokeli na biso. Lelo mbele bato bele baza kozongisa matondo na tata mokeli. Vecleb oye participaki na indépendance le 4 janvier. Tango Mobutu asali politique à recours à l'authenticité. Kobanda 60-70 Vecleb a beta na ye. Matikala kobima champion du Congo te. Mais tangu kaka to koti eleko wana Vecleb 3 fois champion Zaire. 3 fois champion ya Afkin. Donc alongoli ba coupe wana mibale mundela tikawa. Azar totina ezali. Tina ezali. Ba coupe wana mibale ya époque coloniale. Ezali kuna ipai ya vita. Donc ce qui bolandi Vecleb sa thermomètre. Alors ma immense mazoleka kaka na période yango wana na côté sportif. Dans ngambo ya sport. Club ya basket abima pe lisusu champion d'Afrique. Mamba Shako champion d'Afrique na poids léger. Kele lituka champion na catch na milour. Kaka na période wana ya authenticité Zaire mati. Hein? Zaire mati. Nde ezana cours moko to kotanga moko ezali epai ya ndeko na biso kulutu na bobotama na makambo etali bomoi pe botata mokeli soki toza na kati ya religion africaine tokoki kotanga pe bomoi na biso na nzela ya baninga na nzela ya batu soki elle spirituelle ezolakisa yo okososola ete na kati ya ndeko oyo botata mokeli ezali pe ezosala okoki ko imite ye osaleli epa na yo omoni balongo ke tokendeki mbanza nsanda hein? Bayebisi biso Satana botamaka ndenge ni
na résistance balobi tofuka bafuka mela nzambe satana boyi po mi comparaki na nzambe selon Bible bongo. Alors soki bapesi yo mitindo na moto ya nome yo soki osopose okomi nani? Okomi satana balongo nke. Alors na 12e leçon balobi eza facile po noyeba ngambo zali na kati ya siku touti mbanza nsanda toye en tout cas biso nyonso tolobi nga penza nakoboya oyo eza lolendo oyo eza boye ya mabe nga nakosala na nga na ngambo ya boto bongo bongo ezalaka bongo ya solo namona ta misato matondo mingi soki batangisi bana balekaka na examen po bomata niveau te matondo tozongi na Kinshasa. Alors mokolo yango examen le 29 examen na Mongo Congo. Bon totelema na libota mokonzi bangi babima tofuka manano tosala nano boye eza examen bo bazwaki bayebi na bo bazwaki te ezalaki na onka examen po batala soki ekotaki ingeta bobino kanse examen kosalema ndenge ni po batala soki kiteti esili balongoke. Alors biyano moto na motema na oya manifesta ki mokolo wana moni ngana zaka piria ya keba po lelo ba santu hein bino bokanti ba santu badai ko sambela ka na église Marie Madeleine Elizabeth bazobenga sainte azaka mama kulutu ya Yesu te kasi mama kulutu na ye boyebi Saint Christophe baloba Saint Christophe po kaka katisaka Yesu mai ingeta po bango bamoni ke kozala pamba te yo kati se mai omoni. Mais Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, mes cousins ya Yesu, te mwana mama kulutu na bango. Hein? Sainte soki Bernadette, po azwaka ka vision ya Marie na Lourdes, na France. Jeanne d'Arc azako sambela te, po defenda ikaka France. Donc mon centre na mosala na ba domaine nyonso totanga. Alors boko permettre nga na betela bino di solo na kati ya bomoi na ngai eza na batu otango nazokola tata mokela lobi na nga tala nazosala na elembo moko na mutu oyo na mutu boye natangela bino bapapa wemba natangela bino bato mwa ebele lelo na kotangela bino kulutu na biso na kobotama mayanga mako na kotanga pe ndambo ya kibonge na kotanga pe ndambo ya kembo ndenge nini na mbuta mayanga mako balongo ke mokolo yango na uti classe naza kotanga na limete l'école moko privé mais natanga na ngaka muke sepela na ngaba classe ngo mondele tangu nazozonga mbuta mayanga mako akiti na taxi azokende ndako alataka pantalon ya jean na sapato ya pembe na chemise moko ya bleu ciel ya monanu tokoma na eteni wana. Bon, ndenge to bandai ko beta bale biso pe bandeko ba sepelaki ko pesa ka biso ba kombo
Metango na zina no eteni wana mbuta mayanga makwa so kende ngape na bia. Tata mokela lobi landae. Na bandiko landae sima ya ebite kenga na zo landae. Ti akoti na balabala na bango. Tanga koti na balabala na lande. Balabala ngo soki na bosanite lokola ba ndeko na ngaba ezalewa. Avenue Jean Blux bongo. Bongo. Avenue balabala Jean Blux. Ba bongo lango. Ekoma Makao Matondo Mezalaka Jean Blux wana. Bo socialiste ko kere ya solo na kendaka. Matondo fikito. Na kei bango bakoti na lopango. Tata mokela yebisinga na kobanda kotangi so makambo à travers bango. Moko mususu na uti su classe. Lokwa na sina mona kindako. Nazoya na kuti entraînement ya vijana. Na kuti entraînement ya vijana. Basili si entraînement babandi ko encourager ba joueur na bango pe ko pesa bango ba recommandation na yo kaka dirigeant moko ya l'hôpital Modogo pombuta mayanga kombene mususu parmi ba kombo na ye Modogo wana mikolo ya sa somo il faut bokangisa kaye 2 joueurs to 3 joueurs na mbala moko ngana yo kiboye na bi c'est que bazoka ye en tout cas faut na kendo yebisa lokola penda ko eza musika te ale mbangu na kei wana siko asi akomi na vewe na kuma ya rouge boy tango na komi na kuti vewe ngo wana libanda nazo zela ye nazo kosela mwa ko tana siko bango babimi na lopango ngasiko nazota aye tina portière tango akomi abwaki misu na kati ya lopango alobi bon mama abengi mama Moboti mama bon ngana kenda no epai babengi sanki biso na yoki mbala moko mama alobi malamu nzamba azala na yo maso matambola malamu alobi merci mama afungoli portière abwaki saki na kati akoti akangi ngati siko na yebiseni siko yesi azima pamboli naye natala na mapamboli yango soki ekosa bon a démarré vewe akei tango akei ngape na zinzela na kende na yoki lisusu na kati ya lopango leki mususu ya mwasi ye pa azokende classe na yo kaka landu boni oke classe natala na landu ango namoni pe landu abimi ye wana azokende ngai bona kolanda landu na bandi kolanda ye na sima nde nalandi ye na sima azokende ti kote ya fulu omoni na stade Tata Rafael onzele uti na entrée oyo ya 20 me kuna likolo fulu mweza kozala wana tangu siko ya leki fulu ngana zo sima ya ibite ngana zolanda baninga ne moko ba uti ngambo bango pe bazokende classe bazwani bon ngana bandi pe kolanda bango kana sime babimi sendo bakeiti bakatisi nekole moko ezaka na matonge bake kokota nekole atanga ka nekole ngana doublé nga pourvu na yebike bazana leki moko atanga ka nekole na utanga pe nekole wana na matonge matondo réalité siko na zeli match lobby match betami papa mayanga soyi na bosani ta chaka 2 to 3 bi place na zalaka bisengo na ngai ya makasi na lobi seka betaka na kisite abetaka na mapamboli ya baboti foko tosa baboti ngapeler na okola na osomba sapato a pembe
nakolata lokola ye nga mpe nakosomba vewe nga mpe nakoluka mapamboli epambama na ngai balongo nke papa mayanga mako azosala mosala moko sanke ye pa yeba ke oyo ezosala likambo pembeni. Papa mayanga nauti classe na ye entraînement ya Léopard nakomi wana nazotala bango baza kosentraîne nini siko na bandi kotanga yambo nanu mpona vijana donc ekososolaki na mokili soki ozosala likambo moko ya makasi ya tina miso ya bato nyonso ekozala vers yo. Donc vite akobeta na vijana mais miso ya vijana nyonso ezali epai ya papa mayanga. Donc papa mayanga maku na mokolo yango bakani ye bakokangisa ye 3 joueurs na mbala moko. Mais siko papa mayanga na mapamboli azio yango na maloba ya mama nzambe azala na yo abriller makasi 3 joueurs wana bamonani te acheche bango babi. Donc abimisi ba capacité makasi liboso ya ba adversaire elingi koloba na mokili ata banguna batandami kobanga te na nguya tata mokili fonce bango okokokisa oyo. Yango wana botuna kangai même fumukusu bina tabazo lobo banguna basali ngabi mais papa mayanga foncer ka acha babi pona nini aluka ki azala ye. Alors balongo ke papa mayanga ne kotala entraînement ya Léopard bona yebaki bazako yebisa biso ke kembo adingaka physique te sikoyo ekomi bayebisi bango basotaka ballon de gauche à droite et de droite à gauche. Papa mayanga ndenge azosala yango entraîneur mbala moko aye oh mayanga toujours meilleur Nathalie, oui. Donc papa mayanga azosala nyonso akokisa posa entraîneur. Donc entraîneur asi akomi lisusu fana ya mbuta mayanga. Donc papa mayanga kembo adingaka physique te. Mais ye aluki akokisa posa ya entraîneur. Pour bima meilleur na bale na nteme wana na physique. Ndakisa ce qui est supérieur na yo asengi ye loko salango. Siko na ki meilleur wana botosi wana eye ko sala nini. Entraîneur Vidinik na tango azalaki na 3 meilleurs 11 pour papa mayanga na tango na ko sakana te. Grand buteur, grand meilleur joueur. Koko pe na imana buteur pe meilleur 11. Na Mazembe Chinabu branch. Sikoyo soki papa mayanga soki si aseye en tout cas pour no longola et ça passe. Siko entraîneur azomona ke soka che papa mayanga kakoko vandi libanda to Chinabu eza pe babiwa ne vandi libanda. Siko po koti sababiwa na kosala ni. Ah tata mokeli nanga abengi papa mayanga. Alors bon papa mayanga nako betisa yo na seti obeta le col à droite ya le bimenga banda na botama na beta na nongote ponga zakana na botama gauche le bibo sala makasi. Alors merci entraîneur. Papa mayanga ayoki consigne entraîneur na ye. Tata mokeli a inspiré yi ke ndenge kako betaka na gauche cha yango na droite. Papa mayanga ako tirer na droite ako dribbler na droite. Siko papa mayanga ayeko bima meilleur set. Entraîneur azo classé bango acheka koko na 11 papa mayanga na droite. Bwebi secret moko bima wana
Ah, Papa Mayanga, motosi, ya etinda, ya entraîneur. Akokisa, entraîneur azana besoin, ngai Mayanga na beta 7. Atako, na bota mangoti, mena kokisa. Donc, ponanga, kozala soumis, na supérieur na yo, parce que tata mokela kosala na oyo aza likolo na yo. Nini siko tata mokela lingaki epai ya papa na biso mbuta na kulutu na biso Mayanga mako. Tango akei kuna na 7. Me ba défenseur bameli pema. Po ye sikoyo aza gaucher. Akomi droitier, gaucher droitier. Akomi 2 fois 7. Hein? Kasi a commis 2 joueurs libosa défenseur. Aza 7, aza pe 11. Yo za yo moko. Yaza 2. Soka sopeli on a droite olingo pikla salini. Atie na gauche. Soka atie na gauche olingo sala makasi atie wat. Ako le côté. Yoka bangwana bakomi Goudir. Elie passe partout. Hein? Bapesi esiko Varese numéro combien? 14. Donc 2 fois 7. Ozomona. Donc si ozomona ye moko, nzoka azami balé, aza la fois 11 à la fois. Donc le col azobeta na 7, aza 7 mi balé. Na kati ya moko. Amati lisusu na kati. Makasi. Avec le bezo sa le quoi ko regretter ndenge nini obetisa 11 na biso na 7, mais siko Papa Mayanga na botosi na komikitisa wana e matisi lisusu makasi Goudir ya kosakana te. Alors ngai na julité ya nabi c'est que ceux qui batindi yo mission ya motuya ezali kokokisa nde yango. Donc à travers Papa Mayanga molimo ya kokokisa etinda ndezali nde matisi lisusu. Donc esika bakakoko bakobete yaza na somo ba adversaire te. Bongo poye ki meilleur nae amemi yango ko uta na 11 tina 7. Nini ye ko salima na kati ya Papa Mayanga? Papa Mayanga ndenga zobeta makasi na kati ya vita. Ndenge akomi parce que nazolo ba Goudir boso sosolate na période wana société moko ya ba pine ya ba américain et yaki awa ezo sala publicité makasi ya pine wana Goudir. Donc pine passe partout. Siko lokola Papa Mayanga azalaki ba adversaire nyonso donc ko terroriser ba fait cliver ba pesier kombo nini Goudir. Lelo boko chaba Goudier na bino me biso na tango wana Goudir. Soki boko chaba Goudiar, ba Goudier, biso Goudir Mayanga mako. Hein? Et na kati wana apeti biso Mayanga koloba ete ingeta okoko zala pe boyo sali no boye. Nde salaki epananga nga botami pe droiti. Te na ko pe ko beta gauche lokola Papa Mayanga. Ke ko beta gauche. Hein? Lelo nde na zape boye bosi na koli na ngaka sina chaka l'air na salaki. Na ko pe ko tirer na droite. Hein? Omoni na gauche pe. Omoni na ko dribbler na droite. Nde mo pe na ko dribbler na gauche. Moni. Pour Papa Mayanga mako. Omoni balongo ke donc azoye bisayo à travers Papa Mayanga okoki kosala polyvalence na kati na mokili. Ozalaka oyo ozana possibilité ya kosala pe oyo. L'essentiel na mutu na yo oye bakaka mission nini batindi. Okoza décorateur, okoza la peintre, okoza lipe mécanique.
Pourquoi ça la kangwa mécanicien? Aza mutu. Papa Mayanga, o babetaka seti baza banani. Baza batu. Lokola ye. ala kisike et puis kozala polyvalent esali ke ngai pe nazala moi joueur moko pe ya moi bien na moi kombo batu musu bakanisaka prénom na nga nzoka ezaki prénom te mais nazozonga na bango moko kolo likambo tozolobela lelo papa Mayanga Maku botata mokeli ezosala na kati na ye. Sima ya kokoma 7 double fois 7 20 club akeko beta match na kananga sona bosanita contre Chinkunku batikadi kozwa deux meilleurs joueurs ndaye na Mutombo Sabu baye na bango ndaye 9 Mutombo Sabu 11 mais Mutombo Sabu meilleur 11 papa Mayanga mitungisa te amitungisa te aloba na vita ndenge nini nga na betaka bien boke kozwela ngai mbanda boke kosala boye boke kozongisa boye seke bolembi ngai aya na ye aya na ezi ekipi te makoya kokuta ngai Mayanga Maku gudi papa Mayanga misi bakalite na ye nyonso ya kimobeti bale na eloko wana papa Mayanga sala esungaka tina basi ya mabala bazweli yo mbanda nesiko bana kopolumuka ngai olongoli ngai valer osali ngabe te à travers papa Mayanga Maku nga na yebi yangai mosala soki oyebi te tuna nzambe na yo ayebisa yo nini bongo nga na bundaka na oyo nga na yebi zela mokolo bakoklase yo bongo kobeta me pona nga nakobimisa talana kasi bimisa talana kati ya libala te balongo nke nengo mwese zwa micro zwa micro bopesi micro ngeta na ndaku tozosolola nabi nengwa ata balobi ke o banengwa bakoya bakozala baya kobakisama bino boye na balolenge nyonso mena mokili lolenge nini ya malongo koki kozalela okozala lokolana zala lolenge ya Mayanga Maku asalaki nini pe asalaki nini ezala na ndako ya libala bozoka papa Mayanga na poto ayebi te kawa azandakisa ingeta matondo mingi na ndako tosolo zala lokola Mayanga Maku asalaki nini nani matondo mingi bayelaki ye des joueurs ya makasi na tango ye moko pa zalaki na makasi na kati ya terrain na place ki asala zuwa to ayoka motema pasi mais asalaki zuwa te ayeka motema pasi te mais amatisaki beforme na ye pona kolakisa baye bino pe bolakisa bino bokasi soki te bokota te yango esala papa ambassadeur azali awa Mutombo Sabu abeta combien de matchs na vita abeta penza te pona nini po tata Mayanga mbanda na kuti akupika abundisa baso baleka lokola ngai yende monima abwishaka te apika dala po ngambo nyonso donc papa Mayanga Maku bakanaka ye partout madusolaka kaka yo musala nuna ndako elokolosa te bongisa kaka ndako na
zala lokola papa mayanga baye na mutombo sabu ya lobi ayana ngana lakisa talana mwaiba klase ye ba maintenir tata mayanga mako okozonda kisa wana ndongo na kati ya musala. Donc balongo nke na kati ya ko imite tata mayanga maku nga nazo sala na kompani basenginga na luka mutu pona na kotisa na musala na kanisi na kosala ni bona chaye na place na ngai nga na koseli na nga maladi na ke na nga na ndako na tiye na bandi ko expliquer ndenge ya kosala nazo banga te ka ko remplacer nga parce nga na kosala kaka makasi na zala wapi likolo polokola papa mayanga zala ka likolo nini yaki kosala mabalongo nke ingeta papa mayanga beti sisaka te nani Matondo ndaye mutubile na tata mutombo sabu. Okay. Ndaye azokende neko beta na nefi kasi mutombo sabu makamona kimia ezalaka akota zali pona tata mayanga mako akanga na kisi te akota na bonganga te m'entraîneur azomona te ndenge nini akobetisela mutombo na place ya mbuta mayanga likambo te entraîneur vidiniki azomona te ndenge nini akopemisela tata mayanga omwacha ye na kota 7 yo pe soko sali makasi na vie na musala na compagnie na libala partout compagnie kolongola yo te mobali pa kolongola yo te na libala po ba qualité na yo alors papa mayanga ndakisa kolanda po azaki na ba qualité maboko esika bazali matondo nengwa zelana motuna moko yeli biso lisolo ango na yebisa ko ka lobi ke moni nengwa ler toko kende yo bongo loba boenga na kotele misobo epoto sepelisa libota to na loba kango bandakala Matondo mingi fumu na opesa biso maloba na kanisi na bangunzo tozalaka na bango na ba réunion bakambi ba ebanso tozala na bango na réunion baza ba témoin bayoka kata nyonso boteli misara biso ona kutuna biso mutuna na peto yanola kaka ndenge to yanolili na bino moko na ndako totikali kosolola yango teza lokola surprise banga nguza boyebi yango keto betaka masolo ya mbuta mayanga mako ndakisa ya malonga pona bomoye na likabo tata mokela tshana kati na bango donc pona bale kakate mais biso nyonso tozali ya moto na moto aza na likabo na ici faut découvrir yango kaka nazana na papa mayanga maku bokoki ovanda nengwa banengwa bino pe boza ba témoin makambo yango bozwa micro sino te o na chaki ka ngambo moko kasi dia lungila toke ay lisolo ya mbuta mayanga mako boyoki yango ka lelo Matondo fumu mpona opesa biso maloba toyoki yango lelo te bopeselaka yango ndakisa bisika biso ata pe awa nde totala kilongo lelo mbala liboso tolobeli bavutu bamingi bayebi lisolo wana ya solo Matondo mingi Matondo mingi fumu na opesa biso maloba kansi maye oyo eza lelo te elobami eloba makatango nyonso ata na mateya ndenge boteyaka opesaka ndakisa wana ya mayanga maku po bozako imite bango Matondo mingi kasi famille mso yebaka te Matondo mingi te babotamaki na ndeko ingeta to na kati na bango bakadi te mbuta mayanga mako sikoyo telema bazaki kokana ye makasi match moko na imana babuki ye abukani na perone na kati ya succès azalaki nango maison Goudir wana ezuye tina hotel Okapi
wana si bache plâtre bazwi de chambre na hotel Okapi. Kuna na hotel Okapi balongo nke mindele bolanda malamu zala meilleur bino batu bozalaka engai enazwa kisi te ki meilleur ya papa Mayanga elingisa maison Goudir lokola mundele moko na course ya ba voiture na poto Jacques Stewart belge abimaka champion ya nini ya ba voiture à course na marque ya pine Goodyear babengi saka ye awa na Congo Zaire tango wana ayeti na hotel Okapi pa ya kotala Mayanga mako ndoi na ye na ki Goodyear tipo na kokumisa mundele me pona kolakisa ke Mbuta Mayanga azosala publicité ya Goodyear Jacques Stewart na course na sali publicité ya Goodyear e bazwi Goodyear ya moyindo na Goodyear ya mundele succès ya tata Mayanga mako ataza ya kobuka na babuka ye na mutema mabe poza ki ko sopa makasi me nini biso siko tozwaki ndenga za kuna tata Moboti ake kotala bango no hotel Okapi boko tuna ngate oyebeli ndenge ngana zana kolanda tango akomi kuna tata atadi papa Mayanga basololi me papa sali déclaration nini lokolo ekobonga nazana likamba moto te yepa zana likamba moto te akozonga bale na yepe akobeta ngo makasi koleka mama lobaki tata pa alobi papa Mayanga azali motosi ya baboti papa te kopambola ye nga pe na zwinzela na keno telo Okapi na kendo loka papa Mayanga na kendo tala ye sio na kokota ndenge ni na koseli kosenga mai tata wana lobio mai ezawa te fo ezalaka kota piscine tokena na papa leki toketi kota piscine nga na tuni te aza na chambre ni nga lokwa na monaka photo na ye na Jacques Stewart avandaki pembe na piscine nga na bina kotambusaka miso seka bimaka kota piscine wana tala ye na moni ete na koseli komela mai na tio wana na ibisika leki bo aza kaka bakoto yo oye ko permettre ngana muna ele ko les ala kite tozongi papa Mayanga mako Goodyear tangu lokole bongi azongi lisusu na terrain kobeta nini lisusu ya malonga ya makasi to retenir epai ya papa Mayanga mako na notion ya mikitisa na notion ya botosi pona bomo ya bato awa tolobi tozala reconnaissant tutanga botata mokeli na kati ya bato ena tango papa Mayanga mako azosala succès wana makasi baleki na epe ya basi bazobeta na BCV club kuna lisusu baleki balobi yaya bomaka nzoto asalaka mason po vita e gagné bongo biso tokotika la sima baleki pe ba imiter yaya soko yoki Mayanga 1 Mayanga 2 na vita periode wana bozobeta na banengwa bango bazobeta na tourbillon nengwa makota azobeta na bilima bino bozobeta na BC Vita nga pe na yaka kotala bino bongo nga yoko ebanga na Zolando sobo tuni nengwa lando esko koyeba mfumukusa bia tai boya yebaka ngam ndaza kolanda na simangane muna yebi na Zolanda leke ya Mbuta Mayanga mako ye wana ke akoti l'école akoti ngala leki nanga pourvu na mutu nange tikali ke bongo mapambo lezala na esika azali ingeta
Mokolo koyoka lisolo ndako eba oh tato alanda nga na sima me na betaka lisolo te na tuna na ngape te na pesa na ngape ata pe mbote te patolo basolo na mokili te ingeta ata libota lokola bazalia na ebite mba mususu ser mususu tokutanaka na bango na ya bancien léopard papa mayanga maku soki histoire elobaka malamu ndenge nazopesa bandakisa yambo na pusa neteni ya mibale kibonge mafu azobeta joueur na kati ya vita babeti na papa mayanga mekotanga na kati ya kibonge nini soki bapesi ye ballon eye to babeti ballon ye ngambo na ye amortir yango na toro sima kitisi na makolo elingi koloba nini makambo maso toyambaka eya kobetaka na motema te kitisa na makolo soki akitisi atali akokabola yango na nani apesi moninga po apesa adrible nano moninga mosusi mapesi donc mpo na ngai ezoloba na ngai te makambo nyonso kozala nango ya pasi to bisengo linga ozala nango na bazalani na yo na tangi yango kuna na ngambo epai ya papa mayanga mako tango sikoyo baye kosala reforme na vita rajeunissement na vita wana sikoyo kibonge collègue na bango akomi entraîneur bolanda baninga nyonso tango basali rajeunissement bakei papa mayanga maku atikali na vita alobi teke yo tobeta na yo me yo zaki kulutu ozalaki capitaine na biso lokolo komi entraîneur eza normal chance na yo omati okomi likolo na ngana komi kitisa tinda na yo ndenge mpo ngai lokola nazobeta nalakisa tala na ngai mpo nandimama entraîneur aklasse ngai namona na meilleur joueur il faut na tos entraîneur yango mais entraîneur yango ancien collègue o bosalaki na ye o bobetaki na ye bandongo nke mais tango sikoyo papa mayanga ndimi komikitisa wana o toteyaka bino bomikitisa o papa kusu o mfumu kusu ozalaka simple olingi komikitisa ata mutu akoki kokamba yo te ondimaka kamba yo ingeta po papa mayanga ntango andimaki bakamba ye nini ye kosalema papa mayanga na kati ya komatisa kobetisa ve club aye koconfie ye mission bimisa ve club champion d'Isaïr bongo tokotinda na biso yo na poto okende kosala cours ya entraîneur mission wana eza facile eza makasi papa mayanga akotisaka susu varese te ekoma ya kokitisa me nini papa mayanga azosala na kati ya terrain balongo nke ebeteli ya bamikolo abetaka na bangonga atosaka betinda ya entraîneur mais à chaque fois azobeta ye moko azotia pe babi entre-temps azoservir mutufuila mutu abimisi ye meilleur pe biter ezali papa mayanga mako balongo nke sunga baninga na bomoi bango pe bazala malamu nini ye kosalema sikoyo tellement que papa mayanga azalaki docile mpe azalaki kokokisa betinda na ye asali makasi abimisi ve club champion d'Isaïr na bozongi na bango ndenge bazokita na aéroport papa mayanga bakourone bango wana boyebaka avant kende kosalaki entraîneur papa mayanga azalaki couronné na baveclibien na mosala nyonso oyo asalaki tala na kati ya komikitisa mutu oyo otali kasi ye mutu batie mokonzi place wana nasala nini na tosa papa mayanga tosaki ntango bakiti na aéroport baveclibien baye na nzambala
balati si papa mayanga balobi ko banda lelo komi pape mayanga mako. Pape mayanga mako. Mutu fuila cardinal. Ingeta papa ambassadeur. Bongote. Eza bongote. Ingeta soki lelo ko le papa mayanga mako fo banana pape mayanga mako. Pape ya religion football na fait club. Balongo ke azwi lokumu pona nini amikitisaki oya komikitisa oya kotosa ndako kokisa ena kata kokokisa tina noye kosala nini yango na papa mayanga maku pona biso na bandakisa nyonso ya pesi biso to sepeli lelo poete azwa diplôme de mérite. Na kosenga na presse écrite ezali awa bokoma page mpona papa mayanga mako mpona bomoi na ye ndakisa po lelo bolobaka basantu mais soki botali bomoi ya mutu ete na kati na ye botata mokele salaki mpona nini te babuku ekomama mpona nini te bandakisa bano baza lelo bamosusu po abeta bale mort mais soki tata mayanga mako azalaki kozwa mapamboli pa baboti ngai pe na 2004 nakende kosomba vewe puma ata si esila ngala na salisa sapato pembe pas coordonné papa mayanga ya somba gine menga na salisa ke pas coordonné ponga pe na na mission na ngai mina zo pesa bino ndakisa ndenga pe na tanga na kati ya bato na kati ya bomoi omoni ngape na salaki na lingi na démarrer vewe na bimi na saki na ngai mikanda na ye na libanda na fongoli pe portière na bengi pe yankusu amama ngeri muno ya kokisa pamboke donc kena musala nazozela pe na yoka na yoka pe yankusa le be fumukimbango bandongo bakala yako yo tata mfumukimbango na tata mokeli bazala na bino ngape nazongisi matondo na bwa kisaki na kati na koti balongo ke alors na lolenge wana est-ce que famille mayanga mako eza kaka famille bongo to famille ya tina yaya azosala succès na vita na même moment baleki bazosala succès na basket ya vita lisusu yaya bimi champion d'Afrique baleki pe bimi champion d'Afrique bandeko nanga ya basi milen foso boko bimata mwa diposo bandeko bamona bino bango wana ba photocopie ya mayanga mako ingeta maboko komite na Belgique matondo mais pona kozala kososola mae mabomba mina kati ya mfumuki mbangu pardon na kati ya mbuta mayanga maku ezali botata mokeli na nzela ya mfumuki reconnaissance kimbangu alobi na chabilembo nanga na kati na ye oyo ekosunga bino na ebele banome moninga pene na yo okobanga yete okoswanisa yete okobimisa kaka batala oyo ya yo yepe balukela ye bonga na soki te batia yo na esika oyo elongo bani na yebite bandeko na ngai ya basi
bokoza na mwa liloba koloba bapesa micro. Ndeko na biso mbote mingi. Na yebi te oyo yeli biso lero oye esalemi awa. En tout cas, vous êtes très surprise nga leki na nga. Biso toye awa tozwi ka invitation ndeko na biso azaka na bino alobi boya tozali lelo na losambo kuna na biso mpona 4 janvier bakosolola lisolo ya 4 janvier ndenge bevénement elekaka oyo esalemaka na ntango wana. Mais toyoki nyonso elobami awa epai ya papa Nkusu mpe témoignage oyo kosala mpona nkombo ya mayanga maku. Donc elekeli biso toza kokamwa mingi mpenza. Donc tozovanda na mokili nzoka nde tozali mpe donc na disolo munene oyo bato baza kosala mpona famille mpona nkombo ya mayanga oyo eza ya tata na biso ekita mpe mpona biso bana na ye. Yango wana epuis makambo azoloba oyo biso tozokamwa biso tovivango toaumona kaka lokola kaka mwa histoire moko kaka boye esalema na mokili elekala me azoloba correctement mpenza makambo oyo elekaka kala oyo esalemaka mpona mayanga maku mpe intact na oyo biso toyebi. Yango wana en tout cas nzambe azwa lokumu na lisanga oyo ebakisama. Nzambe apesa maboko apesa mabongi lisanga oyo etelema epusana ekende mosika. En tout cas makambo papa Nkusu alobi eza ya solo. En tout cas napesi bino nyonso na papa Nkusu merci mingi. Mais ekotikala awa te ndenge alobi boye il faut bosalela biso ata video moko boye ekende na ndenge tokozonga awa tozokende koyebisa ye makambo nyonso to eleke ya esengo. Matondo mingi kala mingi te tozobenga bino lisusu kasi sikoyo totie virgule bokendo vanda nano mwa moke longonya mpona libota. Balongo nke don na kati ya bomoi ya moto tata mokeli atia bakalite isifi kaka na ndeko na oboza na ye soki yo moko konsidere te ye paza mosali ya nzambe mpo ngai kolandela mission oyo tata mokeli apesinga mpona ya kotangisa bino nde na babilembo wana nga nakei match ya bese vita naza kotala baleki ya mbutama yanga mako bazobimisa batalant ya makasi baza soumise na bainstruction ya baentraîneur na bango na bale panier somo achite kaka obenga koshite na musika panier baketi na Afrique. To botala est-ce que ça coïncidence to botata mokeli bonzambe ezosala na kati ya libota mpona nini tata mokeli akoyebisa ngai
Ponga plus tard na kozala motei ya bato alobi landa libota oyo landa ka bango bango bayebite bamoni kaka mwana moko azosala pa mayanga azomona ya kota na vewe nzoko mwana na azodonke ye moni nazokonsidere makambo nyonso azosala lelo bamérite o bamérite nakobakisela bino lisusu papa Lobilo. Papa Lobilo aye na vita. Asali 2 ans betaka te. Mais tango sikoyo alingi alemba entraîneur po yaka attaquant, entraîneur atie na défense. Mais lokola ndimaki akei na défense, ake ko beta na défense. Lokola azalaki attaquant dribbleur, ndenga zako dribbler na défense. Et sali que bave clivé ba surnommé docteur. Donc soka zui ballon a ko dribbler docteur. Na défense kunanda bimeli meilleur deuxième meilleur joueur africain a zui ballon d'argent Simaya Bwanga. Donc na mokuse bandeko na ngai lelo bandeko bazali awa moto na moto na bomoi na yo. Pona elembo to la kisibino ya papa Mayanga Maku. Eke bonzambe botata mokeli ezosala na kati na ye. Eza question ya yo otangango. Sike tango tolobaka balongo nke tozolo bango pamba te po yo pe na kati no bilembo ya tata mokeli ezali. Considérer yango. Pongai pe na considérer ki ba qualité o ezalaki na kati ya papa Mayanga. Nazo landelango, nazo kende ko découvrir yango eloko esalemi boye. Papa Mayanga, mais na quartier pe, bokoyoka pe bato balobi, mbala mususu te, omoni, akanga moninga na kisi, akanga poste wana na kisi. Mais natali, bongo akanga ki poste yango na kisi, na vita. Bon poni akanga ki yango na léopard te. Mais entraîneur a monique, aza grand meilleur joueur, très docile. Azana ba qualité oye koki na koki ko longole na 11 na tiye na 7. Tango ba tiye na 7. Papa Mayanga na mutu na yezali mission asepelisa entraîneur na parce qu'entraîneur a tiye na 7 te pas détruire ye. Mathieu na 7 parce que yebi kazana ba qualité ya ko beta malamu na poste ya 7. Et tango akeko bimisa ba talent nyonso babaki c'est lié deuxième numéro 7 donc baki c'est mi balé comme chiffre 14 donc 14 lingo loba deux fois bongo spirituel mayangwana monyango mais batu ba mona kaka pa mayanga la taka numéro njoka na molimo aza 2 joueurs na joueur moko grâce ya koyoka po tata mokeli po amatisa mbuta Mayanga akeko sala na entraîneur omoni bazui moninga ne joueur bacheli likolo papa Mayanga lobi est-ce que ngana za makam ata boko cha 1000 entraîneur ngai na ko bimisa batala na me bino pe soki bacheli yo mokambi likolo soko imiter papa Mayanga okotosa ngana za na bato mususu ba musu bakokai ko kambanga te na bomoi na ngana na parcours oyo ndenge na lekeli. Mais lokola papa Mayanga za parmi bandakisa parce que nazo ba ingeta nazo sala mosala ya tata mokeli. Mais naza na parcours ponga na kotangisa bino etanga na kotangisa bino ba modèle za pesa na kati ya mokili. Po soki na lobi na bino plus que modèle na biso ezali kaka mfumu kimbangu bokolo ba ingeta mfumu kimbangu na kimusuni boy. Tomoni bango te. Donc na webisa bino ke ngai pe na za modèle na bino. Mais na webisa bino ke ba modèle ezebele. Siko foko imiter modèle ya malamu o comprendre que na kati ya mutu. Na kati ya ndeko no mutu koki ko tirer loko malonga. Baleki balobi to ko briller lokola yaya na biso. Ba briller kite? Ba briller. Ba yoki nani conseil ya ba entraîneur. Basali manso baye bako bwaka bale wane kende ikokota na panier wana ebimisi bango ba meilleur joueur baye bindenge nini ya kokumba bale na bango wana ebimisi bango champion d'Afrique lokola yaya lelo biso pe na kati ya bomoi tala na ndeko na yo yebisa ye ngape
nakomikitisa na nga lokola mayanga mako. Balongo nke. Mayanga mikitisaki liboso kibonge moninga na ye babetaki na ye. Bongo. Mesuka nango akomaki nani? Pap. Mekibonga tikalo koma papu wana te. Omoni yango sikoyo. Ye mikitisi na ye. Baninga musuba moni bongo te. Mais il y a Mekitisi. Donc 4 janvier lelo, tochango spécial reconnaissance pe talent qualité et tata mokeli na katia ya bato. Soki boyebaki ko imiter na mbwa, botika ko imiter mindele, tozonga na boyindo poto mona te na katia bandeko na biso ba qualité ezali. Naza na katia libala. Mobali azwe linga mbanda. Mais tata mokeli atiaka bino bomoni kaka ezalaka na église bakopesa le conseil. Te okoki kozwa kaka ndakisa à travers mokili bosoko tali tata mayanga tango bayelaki ye mutombo sabu asalaki ni. Aswanisa yete. Abundisa yete. Abimisi kaka talana ye ya kigudir meilleur joueur. Hein? Balongo ke. Balongo ke. Papa ambassadeur lokola zawana. Même fumu kusu pona nini papa ambassadeur? Papa ambassadeur tata mokeli apesa ye likabo. Premier animateur na Kinshasa oyo. Bino boko beta bali. Équipe ko beta. Hein? Équipe ko beta. Poni bofanda nie. Ale bobanda kokumisa bango. Papa ambassadeur a telemi. Okwende Kinshasa. Veya. Kinshasa. Kupa Noele. Nani akokamata. Ale batu tangu baso sepela ndengwana. E bayidi sanote. Souci anda kwesa nini. Oza ko encourager na ba joueur bazana terrain. Tango oza ko encourager ba joueur. Oza ko encourager ba supporters. Est-ce que ozo la kisate ke siko to yeze sika disano? Ozo la kisate ke ze sika ko sepela? Ozo la kisango? Mais likabo wana nani apesi yango? Soki mboke ezalaki reconnaissant. D'abord pour l'animation, ba animateur nyonso mbele monument na bango papa Kindombe bongele meso. Omoni lelo mbele toza boye na histoire ya bale na biso mbele bakombo ba papa mayanga mbele baza wana mbele baza kotangisa baleki o bazo ya sima bolanda ndakisa ya grand joueur oyo soki bozo la kisa bango histoire bo effacer yango te bano bazo beta basket lelo baza na baene bakulutu na bango babetaki liboso na bango bakoya kotuna toli epai na bango bino bozalaki kosala lolenge kani. Alors tango référence ezali ekosunga bino reconnaissance tango ezali génération mususu ekoleka génération mususu ekosala nini. Mais bayindo soki si eleki bobosani boyini batu ya kala bolingi kaka présent. Mais passé nde ezosala présent ekosala ingeta ngana kendeki match ya vita namonaki tata Kindombe aza ko animer na stade tosepelaki lelo chaque 4 janvier tobengaka ye histoire na kati ya bomoi. Papa mayanga azalaki soki avandi esika azabo lelo namona ye na baninga na ye nga pe na ye kovanda pembeni azalaki kosekisa très gentil na betela bino lisolo moko azana baninga na ye bazosolola abandi kobeta lisolo alobi président Nitouf ya foudre bongo papa ambassadeur président Nitouf
azako loba français sangisa na lingala mabe siko mokolo moko azoloba na ba joueur nani encentré mado mungamuni encentré mado akofuta monika nebo seki bango nyonso ba katani na koseka papa mayanga ni mater yo peso ko vande sika baninga bazali omoni bavandi na mawa pono longola bango mawa lukela bango mwa lisolo tatanga na yaki boye yo yaki boye yango to bunda naki moni omoni papa mayanga mungamuni enchanté mado président ni tout fait lobby kota lobelaki baninga bazalaki te mais ya memeli bango lisolo wana po baninga basala nini donc esiko zali sepelisaka baninga lobanga pe na bando sepelisa baninga na kombo mfumu kimbangu ndakisa papa mayanga balongo ke donc ba nominé na biso lelo ezala ba journaliste baza ko accompagner biso na œuvre oyo bandeko banson reconnaissance moto asali yo malamu zala reconnaissant papa Kindomba asepelisaki ngai na stade na ozala reconnaissant ndeko wana apesanga mai na kozala reconnaissant tangu nazolala na Kindongo mama wana adefisaka nga lipa wana esungaki ngai na bomoi na ngai bongo te alors en revanche po parti moko ya bomoi na ngai pendant soki 2 heures du temps to 3 heures du temps nasungamaki na lipa ya mama wana alors nga pe fona zala reconnaissant na tindeli ye eloko ekoki pona ye tango akoyambango akoloba nini na mokili yeba kosala bola tala lelo na yambi bolamu oyo na bino pe bosala kango oyo nyonso toza kosolola mateya ya mfumuki soki mboka na biso ezalaki na reconnaissance na koliki ete bandeko na biso batata mayanga maku mbele bakozala na bamonima na mboka oyo meme école bapesi kombo bakopesa kombo mayanga mako eza nango ekole bamusu ya football te po lelo bino boyebelika pa mayanga na football me nzoka ngana lakisi bino tina ndako mabala te tine vandeli ya bato ti liboso baboti bongo libota na bino etambolaka pe bongo ozalaka pe ndakisa o baleki bakoki balanda balongo ke alors l'état na biso bozo sosola malamu ete ba dirigeant donc système autozotangela système autovandeli ezali système mabe parce que système eza mabe pona nini ezangi reconnaissance ezangi koyeba ete moto na moto azali na qualité o tata mokeli atia na kati na lelo 4 janvier ezali mokolo ya reconnaissance na makila oyo esopanaki ezali mokolo ya reconnaissance ya bayeba bundaki po Congo ezo indépendance est-ce que ezosalema défilé za wapi ezate est-ce que lelo ve club ezo reconnaître ba joueur na ye o ba jouisaka ye coupe na 73 ezate est-ce que Congo ezo reconnaître ba ancien champion d'Afrique o ba jouela ki bango Coupe d'Afrique peut pas participer à la Coupe du Monde. Lelo suite ya bongo na ve club na Léopard ba mataka bazoka ba coupe te parce que na 75 nini susoleki ba koseli papa mayanga aliaki mbongo contre FC Conakry D banda pe balongwa bongo pale kumanisa mambo na quart de finale bayenda kaka bona ime. Mais oui, mutu oyoyo, hein? Pour vitesse wa coupe wana, n'expliquez bien les sous. Papa mayanga mako. Ba beti premier mi-temps 0-0. Ba kena vestiaire na souci ya ko gagner cette équipe papa mayanga zolela.
toko suka ndenge nini coupe telemi awa ekende kaka boye balongo ke il faut kozwaka décision na vie. Papa Mayanga adeli entraîneur vidiniko ya mundele bango mpe bana entraîneur na bango vidinika ye akoti na vestiaire akuti Papa Mayanga azolela apekisi azeli nano aleli mwa mokesi mapekisi ayebisi te botikali na 45 minutes. Donc soki bobimisi batala na bakalite na bino zala na courage baza batu lokola bino bokotia bango papi. Papa Mayanga n'esprit ya koyoka pe ya kotosa balongo ke ingeta akati kolela azwi décision ki mwana mobali bakoti siko deuxième mi-temps kotoko oyo wapi oyo baosei kofi oyo polaka na libanda te a gagné vite à 4-2 a au moins débit kotoko oyo e gagné kama Mazemba wazu coupe kenango lelo lingazo ali susu coupe. Papa Mayanga bazongi abimisi talent pe qualité pa mongete Papa Mayanga che premier bi bongo na nebide so na sekisa bino soki ndenge ni ngai mokolango nazo sala décoration na ngana liaka te disolo moko ye o vite ko gagner lelo 3-0 mais batu misatu fo bakufa ndenge na yokela ki ba beteli biso pa to komi ba so ba 15h boye ba te ba 14h30 to landa 15h bana na ba ko futa ngambongo décoration mbang na ke stade na vandeli kota bilima dans l'air vite à che premier bi wana pa Mayanga che to sauter to sepede ndenge to vandi nzale pe si vertige ngana monika kawa babilo ko le sali boye ngana ke kaka sikoyo nazwi idée nayebisa muto to vandaki ne pembeni natali na poche ba pièce ezate na bona yebisa iko moni ngai na vandaka na balabala 154 siko le tenta kana lingi na loba Papa Mayanga che deuxième banilango poni ni kemba chargé gardien ngana bi banilango ka po muto akende kaka donc wana pe nzala ngwezo balola mutunga bya tuka fona loba kaka na ibisaka ndeko ke bonga soki na kei ebe mbetele ngana te ezala kana balabala boye ler kana lingi na banda noni na banda kaka boye nyoka bata vita ba ndeka Papa Mayanga chela ki biango ya giza o ba nilaki kembe pa yeko chango ya giza papa deuxième ne sauter de beaucoup fait ce sinika balongo ke mutadi bozo sa kena ndenge na ye esili Papa Mayanga aeko tia troisième bi donc na total Papa Mayanga tia 3 bi na match wana banila moko alelaki joueur déterminé engagé donc na bomoi atamika katano ezali soki nano coup de sifflet souke betite soki nano kufite 1 minute avant la mort c'est la vie donc il faut ça la l'expliquer. Ingeta lolenge wana kibonge na match à 4-4 vite azopola 4-0 kisi na vestiaire banganga kembo akei lokola bapeseke ba promesse ebele ata pandi banganga nyonso bengani banga beti bango banganga bakimi vite atikali sanganga boyimana soka yino banganga ne na yebite mais vite atikali sanganga azopola 4-0
Kibonge ayeko senga ballon. Kembo avandi ne libanda. Kibonge abandi komata na ballon. Asali nyonso biya liboso. Asali nyonso biya mibale. Asali nyonso biya misato. Kembo azongi na terrain. Vite ache 4e bi. 4-4. Décision. Ata soki toza kopola. Zala na décision. Nga petango na zobeta. Bana mikenga na zobeta na baza na ngambo na nga. Na kozwa décision lokola Kibonge. Na bomoi. Ata baoza na bango baza faible. Bongo. Sala baninga. Papa Mayanga pe asala. Même Kembo babi ebele achaza ki servi. Mususu na papa Kibonge. Bongo te papa Kindombe. Bongo. So ba lobi zalata sportif moninga. Yeba ko servir baninga. Lobate. Nzoka tata mokela sala katina bale. Yebisango moninga. Isifika koyeba mabomba miya tatamo. Tina bale, tina biteni nyos. Lelo lokola eza 4 janvier reconnaissance. To lingaki to sosolisa bato ete football na biso ekufi na manki ya politique ekufi na manki ya musique ekufi na manki ya jeunesse baby na manki ya bomo ya bayinde baby na manki ya ingeta tata oya botio ofinga ye eza ingratitude otonga tata oya botio to mama botio eza ingratitude tozala na gratitude yamba ndeko na yo loba motema bolingo elatanga ye balongo nke tala tina oyo toteyelaka bino bomfumuki mbangu po oyo tozoloba na bino ezali mateya ya mfumuki mbangu mpona bayindo lelo bapasi nyonso bajoueur bamona basportif batu nyonso mutu na pasi na ye ayoka mutu na tala na ye alakisaki soki considération ezala baekole ya football ezali baekole ya boxe ezali référence bancien oyo basalaki mosala wana lelo bazolakisa mindele bamindele bazolakisa biso basantu na bango me basantu wana bazali kaka batu na baréférence ezali teke bazalaki kosambela te mutu na mosala oyo tata mokeli apesaka ye eske tata mokeli asalaki epai na biso te asalaki nga na beta le 11 poste ya bale ndenge na zapwe na imité koyamba ya intel na intel na imité défense ya intel na intel na sala nayebi kodécorer nayebi kodessiner nayebi tina bamécanique na nyonso mpo soki natalika na oyo bazosala wana mosala ya tata mo likabo wana nga mpe nakoki kozala na eza teke to imitaka bafilme pornographique ya bamindele oyo ekobebisa bongo na biso mais histoire na biso lelo soki tokorige berere ya bakasavubu batrahir Mbuta Lumumba bazwi indépendance ekomi ya kobinela est-ce que indépendance ezalaki ya kobinela lelo soki bakotia 4 janvier to le 30 juin indépendant cha est-ce que indépendance ezalaki te ete tozonga bakonzi ya mabele na biso soki lelo toza nanu te bomengo na biso ezali kokende tozongi nanu bakonzi ya mabele na biso te etumba esili to ezokoba soki constitution na biso ezalaki trike bazweli biso constitution ya babelge lelo tozali awa toza na constitution française mandat 5 ans renouvelable une fois bosali baparlement ya nini à l'européenne ndenge batieli biso awa tolobaka bafrançais tozalaka kaka lokola bango basimbisaka biso minduki eza choquant mutu mwindu baloba noko oza na cerveau te pesa ye kaka munduki akoboma kaka ndeko na ye facilement boye est-ce que c'est normal 63 ans après ponani pour toza ba ingrat
mateya tozangi motangisi te mfumu kimbangu bazali botata mokeli na biso bakolakisa biso boyindo ndenge ezalaka lelo baye babetaka match ya indépendance bango bakei bana na bango batikali baza makila na bango de la Coco bazali Chere Mondenge bango wana po de la Coco na Chere Mapasa bango bakei kasi à travers bana batikali bobosana batata bobosana pe bana mokolango tata mokeli asalaki na kati na bango po bitumba kotomboka ya indépendance ezala tata na biso nami bayaki papa ambassadeur ingeta tata nami bon bandeko mosusu banso bazali botelema maboko mpona bango balongo ke na reconnaissance Belgique lokola azwa Congo etonda bomengo olingi oya na Congo babateli cartographie wana il faut leka par la Belgique faut na reconnaissance na Belgique wana epai na bango mais biso epai na biso reconnaissance ezati tango tozozanga reconnaissance tango mpe tobomi makambo maso parce que soki bato baleki lelo nakoyebisa bino bapapa mayanga bazaka na baregret bakakoko bazaka na baregret mais papa mayanga bopesa ye léopard entraîné bopesa ye vita biso kutu tolobaka boye wana eza secret me nakoloba ngo lelo nalobaka soki bapesi vita to léopard epe ya papa mayanga entraîné yango fo bozwa coupe parce que na olobati na si mais faut bozwa balongo ke botuni nini arabite po coupe ya vite sike ezali eyebani maepe ya léopard tozobunda nango na mbulo po toyeba oyo tokosala alors na bomoi 4 janvier ezala journée ya rappel po elakisaka biso te tozalaka reconnaissant mais 4 janvier lelo spécialité na yango ezali spécial na koyeba ete tata mokeli asalaka na bato banso mpo na yango yebisa ndeko na yo nandimi ke tata mokeli asalaka mpe na yo sunga ngai na lite ya lelo na ona yoki na yeba pe kondima baninga na ngai matondo mingi bandeko na ngai na esengo ya 4 janvier na pasi ya mokili ezangi reconnaissance kasi biso na bino tokobunda te kino bayindo bakoma na ngomba ya bilaka pe bakoma reconnaissant envers bakoko pe envers mfumu kimbangu